Merci parce que il y a permettre les biso tout pour canal pour canal na isika o. Cobrer ça 1000 francs, 5000 francs, 10 000 francs et quand tu copes ça biloko oyo epesité ce qui nous a amené à bâtir c'est pourquoi la dope ça merci. Mais nous avons isengo makasi parce que nous kozala en collaboration na fondation Jonathan Sango azana no mwana naza marraine na ye ya mariage naza mère spirituelle na ye et puis aza pasteur na kati ya lingoma ya biso alors biso tozosala makambo na bonzambe c'est pourquoi naza na esengo ya koleka même bato bakofete bonane nde impression na nga naza nango ya mibale naosepela mingi nasepelaki mpe koya kokangama na ye mpona kosala mililo oyo ndenge tosali moyi parce que mpona kosala boye mpe ifo ozala kaka na mayele na kati ya moto bakoki kopesa mbongo ya bato mbongo ya bato e après bato baye obandi kopesa explication mais il faut nano ozala sérieux makasi mpe ozala na intelligence oyo nzambe bapesi yo nde okoki kosala bato bapesi yo mpe ozomoseli bango nasepelaki makasi namoni bato bapesi mbongo ebele koleka mais bazwi biloko bazomiseli bango na mbongo na bango oyo etikalaki mais bamosusu akolobaki bon tokosala yango ane prochaine bino nabombeli bino yango mais ya zongisi yango mbala moko alors nde esengo wana nazomona ke toformaka mpe toza na kati ya kosala oyo eza vérité. En tout cas, en ce qui concerne les années de la fondation, cette fondation était d'abord née le 7 juillet 2007. C'est depuis le 7 juillet 2007 que nous avons créé cette fondation. Et Bandakina, on a combo Moussousotodeni ARCJ, Action pour le renforcement des capacités aux enfants et autres jeunes. Maintenant, moi, tant que Mokonde échange qui dénomination et comme Fondation Jonathan Sango. Pour nous, Etali, membres, en tout cas, Toza, Namukolo Alelo, Toza, na plus de 747 membres. Au Baza, Penza, les membres adhérents. Alors, la difficulté est belé, mingi ko bazolanda biso po basa na biso, mingi baela ka biso na likanisi ya biso toza lokola ba boss, toza lokola bato oyo topesa kanzoka nde toyebisaka bango ke awa eza toza na esprit socio-humanitaire. Musa na biso ezali nde yo tango koyeba pa na biso kozala na esprit ya générosité, esprit humanitaire nde tokotambola elongo. On langai nano premièrement na ye pona appui parce que makambo fondation Jonathan Sango ezosala eza makambo fondation Mireille Kilambe azosala parce que nayokaki alobaki awa tozoluka esika mpona kocha ba centre de formation donc fondation Mireille Kilambe eza mpona ba fille mère eza mpona ba femme seule et puis tozwaka charge ya ba veuve et puis qu'on s'occupe na ba orphelin. Alors na kati ya fondation Mireille Kilambe na fondation Jonathan Sangwa tozo bengisa batu oyo bako adhérer pour que bako taper na kati ya ba formation tozo pesa formation coupe couture, formation ya agriculture, formation ya maçonnerie, formation ya kosala suki ya make-up tozo na biloko nyonso wana, même formation ya alphabétisation. Ba maman oyo ba yebi kotanga te mais fondation ezo sunga bango on a kosala formation gratuite et formation eza tolobaka eza gratuite mais eza na basilabi oyo moyena quelque chose eza la bukolo ya théorie ezali bukolo ya pratique ezali il faut moyena quelque chose let's couture on kosala na gratuitement même bukolo ya kotonga il faut somba elamba il faut somba Singapour que au sala des contributions ka wana il faut sala mais prochainement nous allons vous dire comment est-ce que nous allons faire parce que la fondation Jonathan Sangwa siège nango eza wana mais la fondation Mireille Kilambe siège nango eza na limité na première rue avenue de la Paix numéro 1 place église cité de paix ezali soki olingi ozwa biso la fondation Mireille Kilambe okokuta biso na limité na kati ya fondation Mireille Kilambe toza na besoin ya bato nyonso na si na sali structure moko ya bachauffeur wana nazoluka mpe bachauffeur ya basi parce que bachauffeur bakoki kozalaka animalité bachauffeur ya basi moko mosusu na kosala likambo bachauffeur wana baya bino mpe bokoya koyoka nde pourquoi nazoluka na bachauffeur ya basi parce que toza na baprojet na baprogramme moko ya minene.
na partage ou distribution ya oyo ya elaki baveuve ye moko akosala yango mais dans l'entretemps ozolanda bakombo nazobenga mpona kosilisa bandeko ya projet FGS Devise oza veuve te kovanda kuna te bandeko mosusu bolandanga kaka awa nazobenga mutu na mutu na kokoba oyo batikali bolimbisi makasi na sepe ndenge namoni bino na banzi mpe na janvier na kotinda maloba ke boya place nga nazalaka kuna toya kofete elongo epuis tomona ndenge kosala alors eloko ya moke oyo nzambe apesaki ngai olaki nakabulanaki na elongo ekekekekekeke kolongai donc na kosenga eza ebele mpenza te akozwa si mama mama batelemi topesi bango ekitolibere elongo nzambe apambola Merci beaucoup. Comme je l'avais dit, on va cumuler vraiment et le français et l'ingala pour que nous puissions être entendus vraiment les tous. Alors, le collègue Moko président Aza Awa, parce que le monde de déjà, on est vraiment en retard par rapport au programme tel qu'il a été vraiment annoncé. Regardez derrière moi, on est venu pour ce qui est derrière moi. Merci aux membres qui se sont déplacés jusqu'ici. Merci à vous tous qui avez répondu vraiment à l'invitation pour qu'on puisse vraiment être ensemble. Alors, je vais vraiment me rassurer que les saxophonistes de la Fondation de la danse sont là pour que nous puissions commencer avec l'hymne national parce qu'on est vraiment en retard et surtout qu'il est déjà là. On remonte un peu en musique, on se rassure qu'ils sont là pour qu'on puisse. D'accord, oh là là. Donc, alors je disais, le président de la Fondation est déjà là. On se rassure que les saxophonistes sont aussi là pour qu'ils nous aident avec l'hymne national. Alors seulement, on va très rapidement exécuter notre programme pour gagner le temps. On comprend qu'on est présent dans cette cérémonie. Alors, merci également aux amis de la presse pour la couverture médiatique de cette cérémonie. Comme on essaie de le rappeler, cérémonie de partage de vivres et de remise de
les enveloppes au super-dealer de la Fondation Jonathan Sangou. Alors, très rapidement, sous vos applaudissements, je m'en vais appeler une personne ici pour le mot de circonstance. Mesdames et messieurs, au guide assemblée, est-ce qu'on peut acclamer pour Madame, Demoiselle Divine, membre de la Fondation Jonathan Sangou, pour le mot de circonstance. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle, s'il vous plaît? Circonstance de la Fondation Jonathan Sangou, présentée par Miss Jack Service à l'occasion de la journée de partage, remise et action en faveur de veuves, en collaboration avec la Fondation Mireille Kilambé, prévue pour ce dimanche 22 décembre 2024. Honorable bourgmestre, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités, bonjour. Bonjour. Bonjour, ma maman. Merci. C'est un grand honneur pour la Fondation Jonathan Sangou de vous accueillir à l'occasion de cette journée dédiée à la solidarité et au partage. Nous célébrons aujourd'hui l'aboutissement d'un projet dénommé FJS Devise, ayant comme slogan Bongisa Bonane Yabana. Une initiative qui témoigne notre engagement en faveur des Congolais en général et de la population quinoise en particulier dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire annuelle. Depuis plusieurs années, nous observons un besoin croissant en matière de sécurité alimentaire dans notre pays. C'est pourquoi la Fondation s'est engagée à apporter son soutien aux communautés ou aux personnes vivant en situation difficile. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer ces efforts. Nous procéderons à la remise des vivres, à la remise des enveloppes au super-dealer de la Fondation Jonathan Sangou, à la remise des dons et à une action d'accompagnement psychosociaux en collaboration avec la Fondation Mireille Kilambé. Ces actions visent à améliorer les conditions de vie de veuves et leurs enfants. Je tiens à remercier chaleureusement le partenaire et les bénévolents qui ont contribué à la réussite de ces projets. Ensemble, nous construisons un avenir meilleur. Je vous souhaite une excellente journée. Merci. Mais biso pona okoma membre de la fondation eza na 3 modèles. 3 modèles pour comme membre de la fondation. Modèle à liboso, ce que l'ingoza la membre de la fondation to beki membre ordinaire. Yo za moko kati na biso, ceux qui tozo sala bisala yo za obligé ozala na biso elongo. Mais toza na membre oyo asepeli azala na ye kaka membre ya projet moko. Parce que tolobi awa biso to fonctionnera sur base ya projet élaboré et mis en exécution. Par exemple, majorité ya batu o baye awa pona biso baza ba membre ya projet kaka moko to bengi FJS Devise na slogan na yango Bongisa Bonane ya bana. Ceux qui sont membres du projet, on a tolobi que chaque début année, à partir du 2 janvier, tu cotises. L'année passée, tu as cotisé 500 francs chaque jour. Ndena suka na yango fondation a kopesa yo biloko oyo ekosunga wana libota na yo na fin de l'année. On a un problème ya koliate yo na libota na yo, mais on a kopesa 500 francs ndenge ezalaki prévu. Mais bino moko bomoni ndenge dollar ekomi makambo ekomi mwa mpasi na mbula oyo tokoti 2025 au lieu de 500 francs tokobanda kopesa 1000 francs congolais. 1000 francs congolais ce que ozopesa yango chaque jour ti le 22 décembre ya année 2026. Fondation tokosangana lisusu boye pona kozongisela biso. En fait biloko bozomona wana ndenge batu musu bazokanisa biso toza ba politicien te, toza pe ba député te, tozosalela kaka mbongo oyo yo moko ozobombisa epa na biso mbongo na yo wana tokozongiselo yango na biloko na yo. Eloko to biso fondation alongolaka ata 100 francs na mbongo ya mutu te. Yo moko kosala calcul na mbongo yo pesaki na biloko oyo bapesi yo, est-ce balongoli 100 francs, balongoli 200, balongoli combien? Na rassuré yo que par rapport à auto prometaki, ce que ça 500 francs multiplié par 365 jours, au moment na européen ça 180 000 francs congolais.
Kende lelo na wenze tuna saki ya loso moko eza combien, saki ya semoule eza combien, mafuta pe biloko mosusu bakopesa yo lokola basoso. Pona kotalisa biso nyonso ke Fondation Jonathan Sangu eye juste ko contribuer seulement na développement tolingi nde tozalaka ya lisanga pour que tobongisaka makambo etali biso moko. Wana pona oyo etali kaka projet FJS Devise. Soko za membre kaka ya projet wana intérêt na yo esuki kaka na projet wana. Mais ceux qui osent par exemple les 9 autres projets totie kuna eza ba projet otozo lancer en lobby awa. Toza na projet assurance santé. Tolobi boy, tomoni que ba ndeko na biso ebele akoza na problème ya maladie bana baza kobela to makambo ebele baza na difficulté so ke na hôpital bazo sengo bambongo ebele. Alors fondation lobi que ceux qui vont s'enregistrer na projet wana okomi yona libota na membre ya projet wana ceux qui posent un problème ya malade oye na fondation opesa yo bon atindi yo na hôpital oyo ye azana ye contrat oyo asala na ye contrat apesi yo kaka bon oke kuna ba soigner yo selon ba critères oyo toko définir yango na kati ya projet wana. Toza na projet mususu tobengi yango SPSM yango wana projet SPSM elingi koloba kaka structure de promotion d'entraide sociale des membres. Lokola toza boye toza batu soki toza membre ya fondation eza normal okoki kokutana na problème ya liwa na kati ya famille, mariage na kati ya famille, fête, collation pe eloko mosusu. Biso toza ba politicien po bisika mingi to solliciter ba pesa biso esika pour que totia bureau batu bakanisi ke ote baza ba politicien. Biso toza ba association tolingi nde to contribuer na développement ya mboka na biso. Toza na projet mosusu tobe sala ete bandeko na biso ba jeune ya basi to mibali balingi bazwa formation accompagnement psychosocial des enfants vivant en situation difficile. Okomona na bilili na télé ina beta sete na loko moko. Fondation Jonathan Sangu akabola kambongo te na batu. Fondation Jonathan Sangu to solo la kina Fondation Mireille Kilambe atana nzela azoya. Bonjour maman. Maman Mireille, to koki to tena pona ko ok, tokoki ofanda puis toyebi ke tango banda kopesa mbongo na yo okokokisa kaka 10 000 wana mpe okopesa yango. Voilà un peu oyo nakokaki koloba na mokuse na expliquer makambo nyonso tu nazopesa nzela na ndeko nyonso oyo koki kozala na maloba moko to mibale question, mais avant ça esengi quand même topesa mama maloba peut-être akoki kopesa biso mbote et puis tokobengisa ye lisusu après, mais akoki nanu kotelema kaka peut-être apesa biso mbote. Mama Mireille atoka bokolingisa biso tomeseni kaka alleluya alleluya tokobetela nzambe maboko. Merci wana bolandi wana ezali mama oyo toza lelo yebake mama aza fondation mobimba andeo ya kozala fondation aza ambassadrice de paix. Andeo ya kozala ambassadrice de paix azali ma mère spirituelle. Andeo ya esika tosangani toza na communauté oyo na kati ya communauté wana tobengi communauté cité de paix. Mama aza représentante légale et ngamu tunazolo banabino je suis le secrétaire général de la communauté dans son ensemble. Wana ezakaka entre parenthèses. Donc pour nakotalisa bino ke tozo sala makambo ya masekite eza biloko ya bana mikete tolingi batu basosola ke toza na posa ya contribuer na développement ya mboka na biso. C'est pourquoi nous annonçons déjà le message à ceux qui nous suivent, que cela soit en Europe, partout où vous êtes, la Fondation Jonathan Sangu, en collaboration avec la Fondation Mireille, nous sommes disposés à vous recevoir et puis nous sommes là pour les personnes vivant en situation difficile, les filles mères, les personnes, les jeunes et tout consort. Déjà, tu vas maboko. Chef, qui m'a manqué?
Chef. Wana bandeko bazozwa micro pour l'assemblée. 450 000 francs congolais. Vérifiez à la source. Présenter Kombo Nayo et puis Ozana. Kombo Nangeza, Kinguku Kititon, na policier. Nazana Matete, nae awa pona Fondation Jonathan Sangu. Ya kuswa biloko ya Bongisa bonne année à Ban. Alors, l'impression dans les années, parce que dans la bonne année, voilà, la question moi vivre sur la réaction dans les années, l'impression dans les années par rapport à la fondation, par rapport à l'initiative pour le taux de montagne aux yeux et puis de l'autre. Bon, l'impression dans les années d'abord, on est à Malamoko, ceux qui ont allé dans 1000 francs, on bomba en Yomoko, on va en lobby dans le le fait à Rosango ya bomba ngo sika moko boye esali ke ba bombi longo ba no mona ngo zo bwaka ngo eza muke mais lelo eboti bana bazi loso bana bazi masoso pe ko sunga bango montant aux yeux ça combien de biloko nini aussi na zi 3 sacs ya loso na zi 3 sacs ya semoule 15 litres ya huile végétale 15 litres ya huile de palme mbongo 450 000 francs congolais. Alors, message pour la population, pour la fondation, pour la fondation Jonathan Sangu. Bon, na kobenga bango ka baya ebele balanda exemple nde ba moninga na zolo ba mozelo kwa lokutete zelo ko ngai moko na vivre wango naza munya policier ezate ki unité nga wate zaska ba sidi binga za policier na ye na zidi loko na zina mbongo nanga donc oyo te yango yo kozwa eza malamu. Zamalamu makasi. À part cela, du fonctionnement, la Déco-Basile, 197 500 congolais. $197 500 francs congolais. 197 500 Déco-Basile. Pichou, 120 000 francs congolais. PCC. 2, 4, 6. 20 personnes. Maman Amba Soko Piti. Vous avez une association Jonathan Sangu. Yango wana ndenge tozalaki na association na biso na ndenge balobaki tomoni na miso saki ya los saki ya semo demi kilo ya soso huile bido ya huile moko ya mafuta moko y compris baonyo biloko wana nyonso tozwi yango
ebele wana na mbongo ya 50,000 yango 50,000. On a deuxième collègue basi bamoni mpe ndenge baza wana bandimi Jonathan Fondation Jonathan Sangu eza fondation ekende liboso ezosunga biso bamama tozalaki na posibilité te ya kosomba biloko bonane ya bana emonani deja. Nous avons représentante, il y a bourgmestre, il y a commune Yamatete ici présent. Nous avons de son côté, nous avons inspecteur, il y a culture et art. Nous avons service, il y a ANER. Nous avons service, il y a développement rural. Nous avons service, il y a affaires sociales ici présent. Adeko bayebo batala misala o bango bandimaki biso tosala na kati ya commune o bango bazotambusa biso. Toza pe na chef du quartier ya biso parce que musala nyonso kosalama témoin oculaire ezali chef du quartier. Deko bokoni bozirigani yo carnet eza wapi. Sans carnet eloko ekosalama eza te. Eye au carnet. Les carnets sont bloqués. Vous avez commis une erreur ici. $450,000 francs congolais. 450,000 francs congolais. $450,000 francs congolais. Beta chaud. Pounamo beta chaud. Vérifiez bien carnet. Moi j'ai un problème au carnet. Gordon, soyez attentifs à la liste. Wana bandeko bazozwa c'est pour l'Assemblée. 450,000 francs congolais. Vérifiez à la source. Ceux qui déjà au pays. Voilà. Papa, moi, remerciement à eux. Merci. Bon. C'est là. Réaction nanga Bote papa. Bote. On s'est présenté combo na yo et puis ozana. Combo nanga eza Nguku Kikiton na policier. Naza na matete na ye awa pona fondation Jonathan Sangu. Ya kozwa biloko ya bongisa bonane ya bana. Alors ba impression na eza nini parce que tala bonane voilà ba question moi question réaction na eza nini impression na eza nini par rapport à l'initiative oyo to bisa biso montagne nos yeux biloko nyonso. Bon, impression na eza d'abord na ya malamu ko soki ozalaki na 1000 francs no bomba yango yo moko ozwa ngo lobi nango lie. Le fait ya kozwa ngo ya
bombi bango esika moko boye esali ke babombelo yango banomona yango ozobwaka yango eza moke me lelo eboti bana bazwi loso bana bazwi masoso mpe kosunga bango. Nazwi 3 sacs ya loso, nazwi 3 sacs ya semoule, 15 litres ya huile végétale, 15 litres ya huile de palme. Mbongo 450 000 francs. On a kobenga bango kaka ke baya ebele balanda exemple nde bamoni nga nazoloba boza eloko ya lokuta te te eloko ngai moko na vivre yango eza monia policier eza te ke oni te ngawa te eza esika basiti benga aza policier na ye nazwi biloko nanga nazwi na mbongo nanga to oyo te yango oyo okozwa eza malamu makasi. Mpona kozwa biloko tozwi ezosenga ke ozwi nanu carte ntango ozwi carte obandi kotia mbongo oyo yo omoni kokokoka ntango obandi kotia yango okobanda kotia yango banda le 1er janvier ti le 31 décembre mais comme le 31 décembre na tokomi te tofosala effort moko avant le 20 décembre otondisa carnet na yo soki etondi te boplace okosuka osuki mais eloko eza motuya ezali ke ofozwa nanu carnet obandi kobwaka mo eloko na kati mpo babombela yo mpo lelo ekoma omona yango esengo bo. Merci beaucoup. Merci. Ouais, il voulait. Comme tu as 21. Au bon moment, assistant. Mama, yo. Pesa kuna. Sina lo bakuna. La Badou, super dealer, Basila, comme ça, toute sa équipe nous. Nous allons envoyer une équipe. Tomoni awa oui pour participer en collaboration avec la Fondation Jonathan. Tel c'est disons impression nos sentiments par rapport à la journée d'aujourd'hui. Na œuvre monnaie va salir pour l'intérêt et la société. Pour bon manquer plus foutre les bons kitoko na souka na on va fêter kitoko. Merci parce que vient de permettre biso to kutana na poko na lelo na isika o. Kopesa 1000 francs, 5000 francs, 10 000 francs. Et pour tu kopesa biloko oyo epesi te soki nzambe abakisi mosusu te. C'est pourquoi na zo pesa merci. Mais na zana isengo makasi parce que nano kozala en collaboration na Fondation Jonathan Sango azana no mwana naza marraine na ye ya mariage naza mère spirituelle na ye et puis aza pasteur na kati ya lingoma ya biso. Alors biso tozosala makambo na bonzambe c'est pourquoi naza na esengo ya koleka même bato bakofete bonane nde impression na nga naza nango ya mibale naosepela mingi nasepelaki mpe koya kokangama na ye mpona kosala mililo oyo ndenge tosali moyi parce que mpona kosala boye mpe ifo ozala kaka na mayele na kati ya moto bakoki kopesa mbongo ya bato ozwi mbongo ya bato e après bato baye obandi kopesa explication mais il faut nano ozala sérieux makasi mpe ozala na intelligence oyo nzambe bapesi yo nde okoki kosala bato bapesi yo mpe ozomoseli bango nasepelaki makasi namoni bato bapesi mbongo ebele koleka mais bazwi biloko bazomiseli bango na mbongo na bango oyo etikalaki mais bamosusu akolobaki bon tokosala yango ane prochaine bino nabombeli bino yango mais ya zongisi yango mbala moko alors nde esengo wana nazomona ke toformaka
mpe toza na kati ya kosala oyo eza vérité. Merci maman. Voilà, Pasteur Jonathan, bandeko bakolinga ba région de Fondation Jonathan basala ndenge nini et puis ba oyo ba bénéficier na bisunga lelo isa bango bon ona bandeko oyo bakolinga ba rejoindre Fondation Jonathan na eza simple toza na matete provisoirement na quartier vitamine 1 numéro 30 B bis. Na matete provisoirement na quartier vitamine 1 numéro 30 B bis soko ye okoma na arrêt Musuja okomona pancarte ya Fondation Jonathan Sango ezali wana na rond-point nde okutani na biso tokozala wana soki pe olingi na musika obenga biso oyiko benga biso na plus 243 97 82 76 398 na bandeli plus 243 97 78 348 wana ndeza numéro na biso ya téléphone. Voilà. Fonctionnement ezo sala mandenge ni tomoni bandeko bazimbo ndenge mama Mira yo expliquer biso bazibilo kwa kolia. Tebite ozo sala ndenge ni pona ko récompenser bato yo tomoni bazibilo kolela. En tout cas, politique ya fondation ezali tangu ba mama baza ko pesa bambongo na bango. Fondation abomba kambongo te po ata Bible mukanda nzambe lobeke ezana batu oyo bayaki ko bombisa mbongo epai mokonzi azwaki mbongo apesaki epai na batu misatu moto aliboso azwaki mbongo wana kendaki abombi yango po etabangaki mokonzi alobike mokonzi azalaka kanda azongisela ye ndenge oye apesaki ya mibale ayaki abombi pe ya misatu azwaki oyo bapesaki aki atia yango na banki yango eproduire nde na sima ya production wana et permettre fondation na administration makambo nyonso bomoni et kokakosala. C'est comme ça la politique de la fondation. D'accord président, la fondation tout d'abord, et c'est combien d'années et puis vous en avez combien de membres à la fondation et puis bah difficulté rencontrée où ils ont la fondation. Bon, en tout cas, en ce qui concerne les années de la fondation, cette fondation était d'abord née le 7 juillet 2007. C'est depuis le 7 juillet 2007 que nous avons créé cette fondation. Et bandaki na on a combo mususu to bengi ARCJ, Action pour le renforcement des capacités aux enfants et autres jeunes. Mais na moi tango moko nde échangeaki dénomination et comme Fondation Jonathan Sango. Pona o etali ba membre en tout cas toza na mukolo ya lelo toza na plus de 747 membres oyo baza penza les membres adhérents. Alors ba difficulté eza ebele mingi ko bazolanda biso po basa na biso mingi baela ka biso na likanisi ya biso toza lokola ba boss toza lokola bato oyo topesaka nzoka nde toyebisaka bango ke awa eza toza na esprit socio humanitaire musa na biso ezali nde yo tango koyeba pa na biso kozala na esprit ya générosité esprit humanitaire nde tokotambola elongo. Voilà, nde tokotambola elongo. Quelques recommandations na bandeko bazali ko hésiter en tout cas pour tous ceux qui hésitent na yebisi bino bo hésiter te. La Fondation Jonathan Sango en collaboration avec Maman, la Fondation Mireille Lukanga, nous sommes là, mais maboko na biso ya kofungwama. Okoyi ko luka biso na modèle nyonso toza ya kobomba mate. Pour votre information, bureau ya Fondation jusque là tozaka na ndaku na biso. Nanu tozuite soki nzamba sali biso ngolu tokobima libanda. Voilà. Maman Mireille, tu te ba rôle na yo pembeni ya Fondation Jonathan. Yo za la fondation. Oza associé sur la Fondation Jonathan. Tu dois comprendre et t'expliquer biso nan rôle na yo pembeni ya papa Jonathan zani. Rôle na ngai nano premièrement na ye pona appui parce que makambo Fondation Jonathan Sango ezosala eza makambo Fondation Mireille Kilanda azosala parce que nayokaki alobaki awa tozoluka esika pona kocha ba centre de formation. Donc Fondation Mireille Kilambe eza pona ba fille mère, eza pona ba femme seule et puis tozwaka charge ya ba veuve et puis qu'on s'occupe na ba orphelin. Alors na kati ya Fondation Mireille Kilambe na Fondation Jonathan Sangwa tozobengisa batu oyo bakoadere pour que bakota pe na kati ya ba formation tozopesa formation coupe couture
formation ya agriculture, formation ya maçonnerie, formation ya kosala suki ya make-up, toza na biloko nyonso wana. Même formation ya alphabétisation. Ba maman oyo bayebi kotanga te, mais fondation ezosunga bango mpona kosala gratuite. Et formation eza tolobaka eza gratuite, mais eza na basilabis oyo moyena quelque chose. Eza mokolo ya théorie, ezali mokolo ya pratique, ezali il faut moyena quelque chose. Net culture. Okoki kosala na yo gratuitement, même mokolo ya kotonga. Il faut somba. Et là-bas, il faut somba Singapour que au salaire des contributions gawana, il faut ça. Mais prochainement, nous allons vous dire comment est-ce que nous allons faire. Parce que la fondation Jonathan Sangwa, siège nango eza wana mati. Mais la fondation Mireille Kilambe, siège nango eza na limité na première rue, avenue de la Paix numéro 1. Place église cité de paix ezali. Ce que l'union soit biso, la fondation Mireille Kilambe ekokuka biso na limité. Na kati ya fondation Mireille Kilambe, toza na besoin ya batu nyonso. Na si na sali structure moko ya ba chauffeur. Ba chauffeur wana nazo luka pe ba chauffeur ya basi. Parce que les chauffeurs vont dire que animalité, les chauffeurs est basi. Beaucoup de choses na kosala likambo, les chauffeurs wana baya, bino pe bokoya koyoka le pourquoi nazo lukana ba chauffeur à basi parce que toza na ba projet na ba programme moko ya minene. C'est ça apport na ngai pembeni ya fondation Jonathan Sangwa. Merci maman. Bien parlé. Merci. Na partage ou distribution ya oyo ya elaki ba veuve et yemoko akosala ya mais dans l'entretemps ozolanda bakombo nazobenga mpona kosilisa bandeko ya projet FGS Devise ozabe pute kofanda kuna te bandeko mosusu bolandanga kaka awa nazobenga mutu na kokoba oyo batikali. Merci mama. Un sac de 6 personnes. Parce que si vous aviez parlé 5 sacs pour 30 personnes, un sac, c'est 5 mois pour leur donner parce qu'ils n'ont pas eu le temps de. Bolimbisi makasi na sepe ndenge na moni bino na basi pe na janvier na kotinda maloba ke boya place nga na sala afuna boya fete longo et puis on la ndenge sala. Alors donc la culture on t'a ça qui n'a qui longo et puis on a poussé là et ça et les paysans on doit si maman maman va tenir
tofanda na biso bien bango basote kosote Madame